c'est manqué dans mon moto a CP ça bino un jour au vendre hôtel la film no beti maboko CP au CP le longo le moins stress comme il déstressé mais lelo alelo na passe d'attendre ya passe au lieu que tu botika on en les canons bongo famille ça na choc ba proche na yé c'est pas dire ba comédien nyot ba na passe non ba proche na yé pour to yé ba ninde to ça ba o peu ba zo ba jui ba sali ba o peu ba o lo ba ndenge ba sali passe moi ba o peu ba ya minga matanga matali boso ba lo ba est-ce que c'est solo est-ce que ça va ça le port mandeni va ça comment le pèse go ouvrir chéra pour faire me au bimisa moi toilette moi salité pour bon salir yeka c'est ça. Bon, nous déjà koufi. Nous sommes au bien au monde que des comptes viennent un jour et kobima. Nous sommes aux autres où tu as koufi hier. Bon ça fait maramou ya malo. Ma toute la paix. Tu as tout re. Tu mets ta mabo comme maramou salami. Na qui me salpe malo malo. Ma le boss va les apporter. Bota. Bon là non je pas ma somme na chaque comme aussi. Mais il y a Gabi Nadienne parce que ça va mi pinza makase. Problème il y a malgré nginda ke ndongi kunye mate kité sali wezongi mais na suka nango momonaki. Pour prévenir les organes na koto peut-être ya bien yaki. So bolandi ba émission à suka oyo aidia na sala ka sala pe na chaîne ya Gabi émission. Donc moto ni chez Sina qui donne non ça la coûte pour na bato na to ba olo ba ke ya Gabi bo ya Gabi non. Voilà, bonjour à vous fidèles téléspectateurs, fidèles abonnés de Congo sur cette télévision. De partout vous nous suivez, donc moi Passeport Rouge, Molobeli Wabino, Molobeli Congo sur cette télévision, Moutasepe Sarabino, Moutaï Larabino d'actualité, il y a somme. Donc les lots vraiment bonne attitude dans la son anti couleur à mon ancien boé, donc il y a rouge. N'a pas de concordance invité, donc to concordé donc toi na mawalelo déjà na ko annoncer bino mauvaise nouvelle, il y a liwa, il y a moko ya actrice comédienne na biso ya Congo. Tiki biso na kombo ya Diana Makila bingi batu boye baye na kati donc pièce na o na kokyo lo bana ebité wana ezo engagé ka ngamoko parce que nga na moneza la pièce o ezala que aye bana pena makasi eza bord ezanga kombo donc na kata pièce wana ba jouaka bazalaka donc ba jouango na matonge na veni kanda kanda donc bord ezanga kombo ba jouango na ba maman na biso spaghetti ba papa bidi bidi ba vue de loin ba jouango na ba mélodie ba jouango na ba bijou la reine ba jouango donc na ba tout tellement ébélé tout ça vraiment ravi à Romona figure ya Diana Makila na kati ya ba pièce wana donc lelo atiki biso et sali vraiment mawa et puis c'est pas si makasi donc na mitema ya ba meloman tout ya ba tutu balinga qui ya ba tutu o babandaki o espérer atika la envie parce que Mambebele et batami na sima pe na se ya liwana et donc tokobeta on a 4 émissions na biso lelo mais tokoke bande émission na biso boité sans pour autant na pesa mbote na ngai na Jires Mboni Kolo chaîne o Kolo Boro donc Bobby depuis 001 na Texas Dallas motema ya maman Karine Mboni Bobby maman paradis donc Bobby mère double bambo tenu on a moni pe bon trésor batanga donc trésor batanga non lancé déjà pour ngana ngam tamatolo santé dérangé mais mam na ngena sala donc na sala on et tout na zongeli boulot donc mais ce qu'on a vimbi na nene ko na parler est-ce qu'on a lingina kota salle de sport par rapport donc faut qu'on fasse ba frais et tout donc na koti da demande pas notre trésor batanga par rapport à 001 Bobby yo pe pour de mambo donc voilà na pesi ba mboti na ngana Gary Sento ya Galiano Gaka de la presse Bobby camarade Star donc je vois aussi mon vieux donc Bobby Goga Kiliko depuis 0033 ba sœur nanga ba Chimène Kasongo na pesi no ba moto Priscille Nzao ba moto na bino yango wana donc na émission lelo pour na plaisir na bino na mbeli bino Pierrette Betty la grosse baleine Bobby yepe moko ya ba chroniqueuse na biso na kati ya YouTube donc apesa pe makambu azwa makambu lelo tobeta lisolo ya liwa ya comédienne na biso Diana Makila o atiki biso eza nini na kati ya monde ba comédien eza nini ndezo koma eza nini ndezo leka donc tokoyeba mambo wana tout na ye
nayebi te so nazali loba moko na Roméo, ingénieur Roméo derrière la caméra déjà okoko fongolela nga image tozwa invité na biso mokolo lelo donc toza na déjà na concordance ya ba couleur ya bilamba ya ndenge to lateli donc voilà mbote na yo Pierrette Betty la grosse baleine passeport rouge babi passeport rouge et que na international ba compliqué yango belo to lekelo na rouge rouge hein on a rouge en mode matsanga bonga mabonga vona matanga mbote na bino nyonso bolanda biso na Congo Source TV na biki vous ebele vous s'abonner massivement en bien d'information bien actualité à solo ni par ailleurs ba analyse kitoko boye ta boye mususu teka awa na remercier mon boss parce que ngape na ka muto ya maloba le voyer kokota ma depuis Orléans musala ni musala ça c'est pas en famille donc voilà merci beaucoup na yo Pierrette Betty pour nous réussir invitation na biso hein na kasi ya Congo Source télévision donc boyende ezalaka donc eza réel plaisir pe honneur mingi lelo to ana attitude à mawa boy to beta masolo ya Diana Makila o atiki biso Pierrette Betty salonde ni komona une fois de plus na kati ya monde ya ba comédien ko perdre oyo azaki vraiment une grande figure oyo ayebanaki bongo na kati ya comédie congolaise Diana Makila o atiki biso lelo nouvelle wana no ekomelaki aucun ndenge ni na kati ya nzoto no pe na kati ya motema na parce que mais na présenté dans mes condoléances na famille artistique nyonso babungisima mpona bango condoléances na famille biologique ya artiste na biso Diane Makila oyo tolingaka biso nyonso qu'on se dise la vérité donc ngai mpona ye mpona dia na bando omoni film oyo nayebi te na vandane mingi te mais komona ye boye aza mpena motu moko ande azalaki pas trop de problème sauf que baproblème moko eutaki kolekela ye na ya gabi mais baarrangea na bango déjà wana to intérêt parce que eza déjà makambo sika bandi problème ya rapoto na mambo ezala kaka nayebaka ye vraiment film oyo incarne barole na ye tout très bien totalitali bafilme totie kuna bastati bafilme na ye misusu oyo baobina eloko awera mo ebima nalie na tondi te aobina lokola ya danseuse eloko wana c'était hier soir vers 19h ndenge tochataka nakotaka na groupe moshoni tosaka bagroupe oso journaliste en ligne namoni Diana est-ce que ça sur le web va publier à la Marocaine on doit publier quand je crois BBC Lukamba parce que il me rappelle déjà dernièrement elle raconte que l'hôpital que non Diane Makila kufi mezaki ya soloté on il a publié et ça il y a un groupe muso sur moment on a presque quand même na Adam Suzolo président ya qui chez bonjour et puis na longoli yango na moment on a prince na suis na tiango na appel ko presque quand même na Junior Moloabo donc tout le monde ah est-ce que c'est vrai Maman, président Junior a répondu là oui j'ai laissé vrai oh quoi abi oui na ko tunazo bonga mapé nous avons publié déjà ma photo dans un groupe et ça solo na bi mais à coupe qui bien na aucune information après avec une nation détentive à ça là qui n'a comment mon AVC soit qui mais après quelques temps comme qui bien ba bimi kutu abimi na ndako te mais abimi au na salle place ça là qui na urgence c'est là qui sauter à côté ce qu'on a salle normale mais nini soso ça là qui crise le habité kaka bongo donc l'autre monde a raboué wa kufi en tout cas ça n'a pas bien na lingaki parce que na nomone il donne nanga surtout quand ta poitrine on ngana sabwe option nga za poitrine nanga donc on a il y a donc sexuellement na poitrine en valeur na lingaka na ba niveau nyonso mais na yo mona ah j'ai décidé autrement tout ça ça on doit aller donc to retenir que est chokaki o esali au passe ma casse ta ko quitter non tout na to ku fa sko akwa mo ça na mi passeport ba passager na kata mokili o kolo mokili jour le bano que et un jour no kende nani osambelo ata yesu ye mo ko ta papa no lobelo c'est ça on le batté bon yé mo abi que a décidé yo rosa ça a un problème na mokili mais nan sambete hein nan sambe so le non yango koko faisa na ngona tuto lui esa na ngo nzambe ya sala biso bongo la robota ma il faut kufa mais comment na Diane boito tout ça était on pas na bango abayi biso aza cadette mwana suka na ya suka ya famille otali pauvre maman ningo la mwana na ye o apesa ka fier akomi ala fierté ya famille na ye maman na olela na passe maman Marie na mes connaissances maman azolela na passe na motema mais te obité ba perdre des amours
bakufi mpenza. Donc po bato mosusu nde tomonaka bango boye omona ta mosusu Pierrette Mbeti omoni ta mosusu moto pamba mais aza likonzi afani aza moto bato batielaka motema na kati ya libota. Grande sœur ya Bibisha Makila a expliqué à lui que tu éviter les qui a bon wapi na Bible écoute comment bana bakunza ba parenthèse comme maman abiso mukolo bosko okunza moi nepe ya sote na ya suka donc baza famille à 6 enfants hier la dernière donc 5 bayani sona baza bien 4 à part papa la monde à kufa donc no qui passe moro na moni ya ngapa na moi suka donc na métier dans la place na ngapa voilà, GB International, donc merci beaucoup. Donc, tu sens vraiment l'atmosphère à Mawa. Donc, émission comment tout ça, on a Mawa na moté, on a passé parce que l'obinga air n'a une nouvelle, on a n'andimete parce que air n'a yoka qui que non, diana makila zobe la AVC, côté msou bat balobimba sou ya vener. À ben la question mal bâti. Ouais. Dès la rabelli, bat à la couleur, tout ça clair. Bah docteur bah non, il m'a bat contacté, qui n'a salle de chance. Moutamona ya zate. Quand tu as une photo, tu as publié, tu as combattu, tu as évité la photo, tu as évité Facebook, tu as évité la mus, mais tu as et l'eau commence à c'est ça. Et l'eau commence à aosalika direct habito yo tala emeto moni ete baboyi tokota donc bato bakota te à nos grandes surprises na Facebook basali yo eseni masala yango moni makambo pe ba famille ya ba ministre disparu baboyi ya makambo ba internet ba journaliste na bilo na mpo nini yo lo ba mususu yo pa ke ko ba mususu ni si na titre mo balola makambo ni si titre mo na mona ngo na ka wana na ba groupe na soto za na pour ne pas citer le nom ya muto ngo mais ça lenga passer à président junior Mouloua va gagner les moutons. Au sali direct. Le même jour, ok, tu n'as lié au événement salamé. On récolter des informations. Quand ça le titre bien, botala, mort, il y a un jour, mais il y a un titre. Dans la quartier, maman, il y a des bébés, maman n'a pas gagné. Ah, et l'on va bon, on sali bon. On t'a annoncé que maman n'a pas si. Psychologues non parce que en tout cas un mot bizarre après éviter ça donc on va quitter les sous pas si nous Nicolas passe ya ça le bito ça la tout ça ba titre ça quoi affecté quoi attirer mais bon thème papa na ya bon moté botala maman ba dia nde ba na quartier ba beti quoi quand moi hôtel peut makamon na quartier et ça ta moté mais pour ton information bateau nyonso ba kenyon ça l'interview le même jour lobby na bouto pas ba dia membre monter la famille à Ndima qui m'a interviewé membre mon côté ba jouer ba comédien ba jouer ba journaliste moi ba nzela ba mais na famille tout le monde tandis même micro parce que bazaki dans ce choc c'est ça on a ya même te expliquer on a sur la émission la côté ngo quand clair ba ça l'émission la mututé mais ba nini ba titre ba ziko bima botala en tout cas ça c'est désolant donc biso to moment ya matin so to ki mutu akufela ils à la passe na biso et comment on doit place sur la vie c'est pas normal c'est ça donc voilà merci beaucoup GB International donc à nos ressources vraiment tout ce qu'elle a tout le temps à s'exprimer à expliquer bien les Camboya donc après sa point de vue comme il faut GB International dans le bélo moko et attirer attention là donc batou ba journaliste plus biso to commence à mambu mingi pour attirer ba vue to gagner ba vue donc ba kombo na biso tanga maitu et mingi pe ba photo ya bibembe to kamera comment et komara et apparaître tant mutu ndenga komaki avant akufa donc et dini karabo et na carte internet pe na moni pe photo moko ba fini qui est dra na carte morgue donc eza sur la toile ils ont circulé la morgue kota kana ouais mais ce que ba photo eza sur la toile ils ont circulé pour na yo phénomène wana eza phénomène moko ya ko encourager to ya ko bannir même attendre na carte millier ba starter attendre ba vie normale parce que au moins na mutu mususu likamusu c'est bon oyo kanka ya ko yoka mais mutu mususu er mona bon ah bien na makila komende boy donc et baki c'est là les sous choc musu likolo choc au mona akoki pe ko se moquer ba comment ça c'est ko avant na après bon c'est ça dans nzoto ese na repos nzoto soki bi eboya yo faire na yemba nzoto na pesa ki yo nyonso mais donc on peut singa merci te nzoto pesa na mutu merci te mais elo et ça la nga passer parce que le dans ça on a GB non bela pe un jour peut-être na pour capé na ok
quand on est bateau basala mambwana muto azali na passe bomoni ndenga konda kinda ngomeli bozo bokani bosangisi ona oyo un jour ba osala na baungai na minute bato basala ba anonyme ba eba na raté ya nanga ato lobi na minute obi ke no bosala kama be ba on konso so mo de ba ibite ke basala ma ba oyeba kete o pa ba lo bananga ba ibite ke basala ma bi bosko so sali bongo gagner ni osui ni pour balobango na cimetière bakomara moi aussi j'étais comme vous donc muto omoni bato bakufa na biso to randenge po muto ba samunga sate nde ya lata ki bu ndenga ala ti bu ya na okay non lata bote non tikango yeta wana ta cimetière ala ta rango pe eleka musalum na bible ko ba bi fa ndele bi ndelo sikiza raté nyonso ya kada to répétaka akombo ya salut nzoto muninga na akwa boya usalut on est kopesa mutu marate mais ça au salut rien c'est ça oui et ça au salut ya mari ça musala makabo c'est ça donc il y a papa oui m'appelle salama bongo salama bongo le maman chapo pe salama ki bongo ya nani susu ya dadi di kamala ko tuti na nini o et salama ko tu bongo na ndenge mo donc dadi di kamala itamo ko critique na meto hôpital bozo c'est manqué la muto a sepeli ça bino un jour au vanzo hôtel la film no beti maboko sepeli au sepeli le longo le moins stress comme il déstressé mais lelo alelo na passe d'attendre ya passe au lieu que tu botika on en est les canons bongo famille ça na choc ba proche na ye c'est pas dire ba comédien nyot ba na passe non ba proche na ye poto ye ba ninde to ça ba o pe ba zo ba zui ba sali ba o pe ba o lo ba ndenge ba sali passe moi ba o pe ba ya minga matanga makali boso ba lo ba est-ce que c'est solo est-ce que ça va ça le pont andeni va ça comment le pèse go ouvrir chéra pour faire me au bimisa moi toilette moi salité pour moi salir rien c'est ça sinon OK non non parce que moi non ni on peut bien à Koufi déjà on sait la liste toilette en hôtel on va na liste na ndako en hôtel j'ai bien international li kamoko tsolo ba etira attention na ngolo bi ke non ba mususu ba lo baté azui ba mususu ba lo baté ba epena ko confirmer que non à Koufi pa ya solo ko donc donc en parlant de ça nous bima bangi sorange ezobima que non ya gabi a koki kozala il paraîtrait a koki kozala na smaelwa ya dena makila yo koki lo bani par rapport ya likambo avant déjà na zaki na no saki déjà ba conflit et ya katosala ngai beni le kaso la quindi garito ya gaga de la presse parce que pas autozala tout le monde na ramon na to vandaka si c'est to vanda to vanzi surtout c'est to bima mais na kati bazali problème isanga kati le problème il y a problème sur ya rapport to ba comportement problème sur ya rapport au panzana mais il y a gabina dien basala ba mi pinza makasi problème il y a malgré nginda ke ndongi kunye mate kite sali wezongi na suka nango bomonaki pour prévenir leur bien na koto peut-être ya kabia yaki so bolandi ba émission à suka oyo aidia na sala ki sala pe na chaîne ya gabi émission donc moto ni chez sila ki donc non sala kutu pona bato na to ba olo ba ke ya gabi bo ya gabi non ata ditala baba ni basala baninga ata to lo bato ki boninga wani sala ba yebi blo ba partager donc akobo sala na lui par ya gabi te mais ba o ba olo ba bati ba ka ba lo bisala ka pour eze sou ba to ka sou problème na chez international ba tout ce que bazo chakombo ya gabi liboso pourquoi parce que bima musu to lo ba biso moko ya on te condamné à biso parce que so totali ba propos oya gabi bimisa ba propos oya gabi tena er bazaki na conflit na concert nae donc il y a un moment peut-être ils ont poussé ba lo ba bon pardon maman si la bazonga normal et non la bota la botu na tambusa micro bazonga normal parce que na pardon avant de na kota hôpital la belle basala na de basala basongola et si la nango ba tata na se ya so YouTube akobimisa oka biloko ya kala ibi enile pour non créer polémique ibi enile daga kufa c'est ça omona nde basala eni biso noto ebi c'est ça siko babimisa babilo mo ya kala kaponi ba minyeka eni yo muto asana étoile azala toujours combattre mais jamais ça ya mwana donc so babimisi biloko ana yo na olobango to so ba les à côté to mettre non omona le reza à côté to à côté c'est important bon kunda ebembe ya batuki ya kimia parce que il y a une chose à rendre kimia
azalaki te motu to ya bablabe te tokuneli na minute oyo ebembe eza na moke bosala baproblème mo propre botu bosala mo ya kimia ya bien eleka na kimia eza te ke bokoma o mbongo aboye mbongo esalaki boye mpo bango bimaka na mpo mambo ebimaka ya mbongo papa masumu ka nde kombona etanga maka chaka kongo toyebi te so papa masumu mpe alanda mpe lerdiana aobela soki akende otala ye toyebi te chaka kongo mpe aisa akenda kosala émission toyebi te bon motu déjà akufi mosala oyo bino bomonake badecompte final no un jour ekobima nde mosala bozwa to moto akufi ye bosa mpe makambo ya malonga totala mpe ya toro oyo tobeta ata maboko makambo ngo esalami na kimi esali mpe malonga ole bozwa balesa kote botsa bolandela nano bamasumu na chaka kongo sili c'est ça voilà merci beaucoup à toi GB International to shooter na biso déjà mais ba question et ana onani Bobby P Bellevue Candy Star na biso donc rapprochement na mamo livre on dirait na ça rapprochement wana na simalongo poso total bien to remarquer mingi artiste comédienne au botika biso eza ba oyo pena ba fréquentera milliers wana Bobby o ba bengi kinga kati mamo livre et tout bon dirait poison zo circuler wana moi trop parce que to uta que mon appel président na biso Caleb Tukeba na poison tout monde qui peut vide oui il moko confirmer qui on a page na vu de loi pe poison donc tout monde batte belé pe ba kufi za bato oyo ba fréquenta milieu kinga kati wana okokolo bani par rapport à ça parce que pour moi non toi ba journaliste to c'est bazar na rumeur arte ouais moi bana lo belo ko fona za la preuve mo boy na classe ko batengisa biso avant informer faut za na source d'information c'est ça on a éluqué là ba vanité mais ba tout place baza ba bi eh la grosse aboy une cap oh na boy problème te na OK na nga tout droit bon bacomédien na biso banyokwamaka moni na ndenge ya bapapa kuedi na ndenge ya groupe salon en tout cas ampleur mpenza ya théâtre ezalaka ndenge na minute eza te na basala bango grâce bakutana na mama olive soki bato bakoloba ke opona boye nayebi te nanakanakati nayebi te mama olive asalaka boye nayebi te soki bango elekaetemenga na reva na okende oui kampe na reva soki menga na okende d'ailleurs poison mpe nayebananga moto ngana namona na poisson te bon nde bango balo yo na uti oloba nio baleza kote wana totika okuluba na motu yaya poso tobi balobaki kutukutu j'adore GB International la grosse baleine ok na biso bongo donc voilà to comme na biso déjà ko chuter to comme na souke émission na GB International lesquels biso na ndenge mo donc ya soin ya kimayele donc to comme déjà na souke émission na biso to chuter déjà GB International pesa ba moto no mode la fin na yo donc pour clôturer émission auto sali ya lelo ya kitoko makia merci beaucoup merci Pasteur Rouge merci nyonso bandi nyonso ya Congo source merci abonnez-vous massivement donc quand dit Pasteur le qui banalise bien mambo les caractères nationaux. Bon, merci à Mignon sur le merci à Marcus Tamani qui est pourquoi pas à Castro, le Colta, Babi Bozonga qui déjà, mais. Obosani Boss Kokotamba. Jamais. Boss Kokotamba depuis Orléans, boss. Merci à toi, merci à Garito. Babi Piaga de la presse, Fiacola. Babi Fiacola, donc avec force, la minute. Les capotes. Mukolo Presse. Aïe. Merci à la Queen B, hein, baby. Plus un des macamicolo, non, mon a voile, banine. Ce que tu as dit, Yango. Yango, les caca, merci à Eni Toumba la Grande, merci à Binono Sofredi Moupataï, merci à Cédric Tang Batoba, le papa de Marc Elia Batoba. Merci à Binono Sofredi qui a osé béni. Pour rester qu'à brancher ce côté. Voilà le mot de la fin par rapport à Matanga. Donc il y a bien dans Makila donc organisation nango donc et ça dans Makila toko pena to mona lisuma mbo to mona pas maman chaque côté que matangi comme que ne 2 mois na morgue to le baba na papa na sumo papa c'est tout maintenant na bango moko ba artiste donc bango moko donc batu ba na base ya artiste pour ba gouvernement ba ministre et tout ba député bazano batu oyo ba ko recourir mais bango mono famille artistique et famille biologique famille artistique ya Diana Makila na famille biologique
Si je te présentais sur ma mécanique, je te dis que les passion, nous sommes de cœur avec vous. Ouais. Mais la famille artistique, Babi que Diane n'a pas classe sur la famille biologique. Ah, comment déjà habiter il y a bien la table sous moi quand la famille n'a pas pour rejoindre Bino la famille artistique. Donc Bino n'est pas la charge et bébé en tout cas vous savez le souvent mais n'a kimia. Tu vois bébé pendant 2 mois le quoi ya marcha comme le lobby que au salon na kimia et ça biso. Comme il va voice ma famille zofinga. Finga en tout cas so boni ba bêtise te na ba kombo na bino ko sape makambo ndenge la elongo bani de ke la ka likolo to lo bonga lo kwa RTNC makambo ndenge lo bongo bani c'est ça. Merci beaucoup à TGB International pour la réussir l'invitation na donc émission l'équipe Kitoko bon pesa na bino biso kutu te félicitations très belle émission te biso moto mi pesi laisse nga panga mona mi pesi félicitations pour la GB International na pesi félicitations émission Kitoko Makiasi donc merci beaucoup na boss Gérard c'est mboni motema Karine mboni depuis 001 donc lelo pena na boaki tellement trop nana mabanga lifu yo boaka te donc numéro nangeza plus 33 753 35 20 24 plus 33 753 35 20 24 vous contactez moi. Quant à moi je vous dis bye bye, retrouvons-nous au prochain numéro de nos très belles analyses. Bisous.